Bonjour. Mbote mingi na bino nyesu tu ba ebunga maman ile ani tu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Tongo ya lelo etani ndenge nini? De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Wabino mami ile ani tu votre deuxième maman, la reine mère, autrement dit Kimia qui en kaka autre chose. Tout va bien par la grâce de Dieu et vous de votre côté c'est comment? Alors, ceux qui posent à malamu, to pesinza me merci. Ceux qui posent à malamu, tende konangai, koza la décourager te. Tika mba situation na onyo sozo na maboko nzambe, nzambe azana préférence te alinga kabiso nyonso tu bana na ye. Donc zo mikuma na onyoso. Pesa na maboko ya nzambe na bomoy. Lelo tozo kende ko solo la plainte ya ba semeki. Na kanisi tangu nyoso tosala ka ba émission total saka mande ko ta ba semeki ndenge ba semeki batungisa kaka basi ya bandeko na bango ndenge ba semeki bazala ka malamu te bazala ka gentité total saka mandoki kota ba bokilo ndenge ba bokilo batungisa ka basi ya bana na bango yango eloko o total ka mingi OK na vie il faut tozala ka correct soki likambo ezali to solo la yango ndenge ezali. C'est vrai que bato mingi balingaka vérité te. Bato bele ba seplaka na vérité te, bato bele ba seplaka na mensonge. Mais toko sola moi muke bozana kati émission ya préparons-nous pour le mariage. Na yebisa rabino toujours que émission ngeza pona ko bebisa te kasi ezalaka nde pona ko bungisa. On apprend tous les jours. Eloko toko sola lelo bandeko na yeko sola na bino basi oyo bozana ba semeki. Oyo bozana ba semeki na bino. Oyo bozana ba bokilo, oyo bozana ba tata mwasi ya mibali, ba mama kuluta ya mibali, to pe ba mama leki ya mibali, nde to yoko sola lelo. To yeba ka pe quand même kotala ka kote nyonso tout, totala ka kote mon côté. Nane sengo parce que émission nga etala mana bato ebele. Bato ebele balanda émission nga pe ba sepelaka nango. Ceux qui mutata l'émission sisi ko tala mona bengi ya mama ili ani tout, natala ke émission wana elobaki bo ezaki bo. Mama ili ani tout esala nga penza esengo makasi. Lelo na yako sola na bino bande kona kosenga bofungola matoi ndena utolo ba aketango nyonso ba mission na biso za mingi totala tsa mando ki na biso ka kote ya basemeki na biso. Lelo sikoyo tozo solola na basi ya mabala oyo babala bango basi o bazana kati ya ba mabala nde tozo solola lelo parce que baninga pe basali nini ba se plaindre. Voilà pourquoi toko solola lelo na basi ya mabala. Lisolo to kobete za boy de la nanu. Lisolo to kobeta ezaboy. Ezalina ndeko mwasi abengi nga ebisinga mama Eliane. C'est vrai maman. Tolandaka yo mingi notre deuxième maman. Et puis mikolo yo notre kimekian kaka. To comprendre peza koza kimekian kaka mama Eliane et tout. Mais to solo la moi muke mama na ena plainte na ngai. Et pas ina yo mama Eliane. Oza la correct na likambo nga na ye na ngwe pada nga bilikambo te loba na zoyoka. Alobi mama biso na mboka poto ndenge tozalia mama Elia nitu tozaka kana noko. Noko na biso oyo azali ndeko ya mama na biso. Biso oyo banankazi. Toza na kati ya mboko ya France. Na noko na biso. Sikoyo mama Elia nitu. Noko na biso ndenge tozalaka na ye boye. Noko azali mutu oyo azamwa mobulu. Noko azamwa mobulu, noko alinga akenda kolinga de gauche à droite. De gauche à droite noko asakani akenda ne kolinga. Eye ko sala ke mal chance mo ko sala manoko kita kende kolinga. Mwana mwasi moko boye. Mwana mwasi wana na ngai toyebani. Toyebani na mwana mwasi wana. Noko akie kolinga mutu nga na yebi. Tangu noko alingi mutu nga na yebi etanke mwanankazi. Na sololi na mwana mwasi niki ndeko mwasi ndenge ozali awa keba noko nanga oyo ozobima na ye aza mobali ya bato libala pe mwasi na ye azalaka fofol mwasi na ye azalaka fofol ngai na ye koyebisa yo ke ndeko nanga tika noko oyo oza kobima na ye kobima na noko oyo te bosi bobandi kobima mena kopesa na yo conseil ke tika nzela oyo po mwasi ya noko afofol. Ce qui moi ça ne comme qui koyeba ke yo olongo la kamba ne bilamba oyo koyela yo nga na yebite mais je t'assure que moi ça no kwaza fofol abi bi batumi bale oyo basi balongo ni bilamba o basi balinga ni mama Elia nitu moi si wana alingi koyoka ngai te malgré na pekise ke koyoka ngai te ke na pekisi eke tika nzela noko moi ça noko
a fofol mutu na ye esalaka malamu te a fofol aboko yoka ba continuer na noko eta mwana kazi naza na makasi wana te naza na pouvoir wana te yo kende koyebisa noko ke noko tika naza mwana kazi na koloba na noko na nga bongo te me na pekisi mwana mwasi ayoki na ete mama Eliane ba continuer na bango kaka kolo mwasi ya noko aza mwasi oyo basi omwe basi bazalaka plus que matata basi o bazalaka ba désordre wana nde mwasi ya noko azalaka ye si fa bunda ko bunda na ye si fa swana akoswana azalaka na ye sans gêne mwasi ya noko na ngai yango na pekisa ki moninga ke tika noko ya yoki te a continuer na noko sikoyo problème eza place nini mama Eliane Nitu problème eza ke malchance kwei mwasi ya noko aye koyeba relation ya noko na mwana mwasi wana tango amoni ke mwana mwasi na nga na yebi ye mwasi ya noko alobi ke nga na teki mobali na ye epai ya makango aluki nga akutani na ngai mobali na nga azwi na mwana mwasi wana aza camarade na yo alobi mama mwana mwasi aza camarade na nga na wangani te me tango namonaki tango nasantaki akomobima na noko nasalaki nini napekisaki mwana mwasi naza na pouvoir ya kokende kopekisa noko te be mwana mwasi napekisaki soki otuni akoyebi soki napekisaki ye bakomba bimaka nkashe ntango babimaka nga nazalaka te me ntango nga nayebaki babima napekisaki ndenge moninga apesaka moninga na ye toli mpe nayebisaki kozalaka moto ya liboma nayebisaki kozalaka na yo moto ya liboma oyo koyela ye etali ngai te me mwasi ya noko maloba nalobelaki ye mama andimaki maloba wana te akotaki maloba wana doute nde nayebisaki ke napekisaki oyebele koni mwasi ya noko asalaki mwasi ya noko oli akende kobundisa mwasi oyo aza kobima na noko mama Eliane Nitu mwasi ya noko abandi kopanzanga sango partout ye ateki mobali na nga akabi mobali na nga akomona oyo nakosala ye oyo ekoyela ye me akosala nga nini paske naza mwana kazi ya noko ya mobali na ye na mboka oyo nga naza na mama te naza na papa te naza kaka na noko na nga wana toza kaka na noko alors tango abandi bamatata na ye loko azalaka fofol biso nyonso bana kazi tobendaki nzoto tolobi oyo tozala musika na yaza so moto akolobisa te to éviter na biso ye parce que tomoni ke matata ebandi kokota mingi to éviter a maximum tobenga na kasusu na noko te o topesa ta noko mbote noko pa benga ka biso lisusu te tovanda ndenge wana tokoma binemi na kokoma na biso binemi mama Eliane Nitu mukolo musu na bimika ndenge zalaka na ke Château d'Eau nzoka nde mwasi ya noko na kati ya motema oyo ya ye akanisa ke ngai mutu nakaba mobali na ye nzoka nga nakaba mobali na ye te nga na découvra liaison mobali ne pe na pekisa mwana mwasi na ke tika kobima na noko mwasi ya noko azaka mutu malamu te mutu na ye esala malamu te tika makambo oyo me mama ayokaki ngai te olie mama nanga kende kobundisa mutu oyo abimaka na mobali na ye mukolo mususu bonaka na Château d'Eau mwasi ya noko akutani na nga boye parce que tozaki tomona na kate yo ebi na poto bato mona na bango te mwasi ya noko akutani na nga mwasi ya noko akangi nga bitumba to bandi kobunda to bundi na mwasi ya noko na Château d'Eau bitumba tozo bunda pona nini tozo bunda mwasi ya noko alobi ke nga muna teka mobali siko noko aza mukolo mama nga naza mwana mama Eliane Nitu à l'époque wana j'avais que 30 ans le jour d'aujourd'hui oncle a 65 ans ngai sikone na komi na 40 ans mwasi ya noko na nga bondisa nga bitumba na Château d'Eau ndenge tokutanaki abiyo mutu kofuta masumu ya mwana mwasi oyo abimaka na mobali na nga okofuta masumu tala mwasi anoko asimbi mwana kazi na Paris azanga jeune azaka ne sans jeune bitumba mama Eliane Nitu nga na mwasi anoko tobundi tango tobundi na ye wana mama azukisaki ngai azukisaki nga pe na bi lokola ya azukisi nga tangisi nga makila na kotika pe boyete na kokende ko porter plainte na kenda ko porter plainte to kenda ti tribunal
na mwasi ya noko na noko. Sikoyo tangu na mona ka bosaka ba emission ke bandeko ya basi yo balingaka basi ya bandeko ya mibali te pona ninyo yo soko moni bandeko ya basi baza kolinga basi ya bandeko ya mibali te mama nitu moko bolukaka koyeba que s'est-il passé loko nini leki po libota oyo koma a niveau boy soki na yebi soki mwasi ya noko na tokendeke na iti tribunal tala ke mwasi ya noko azokisi ngai mwana nkazi ya mobali na ye. Est-ce que loko bongo bandeko nanga bako sepela nango biso so ba cousine na ba cousin to sepela ndeko na te yango esala ki tout le monde akangisa noko ennemi biso nyonso tu moto alobisaka su noko azate pona eloko oyo mwasi na ye asala. Eloko oyo mwasi na ye asala nani akosepela nango mama Elia Nitu. Ye mama oyo ninga bundisaka nga bongo. Est-ce que à l'époque j'avais 30 ans. Soki mwana na ye a 30 ans ba bundisaki ye na mama bokilo na ye na semeki na ye to na camarade na ye alingaki asepela. Est-ce qu'elle n'a qu'à se plaire bundisa mwana oyo ya ye lokola nga naza na mama te mama sa kufa na ye noko mutabingisanga na poto bandeko nanga baza bayaya na poto na ndenge na bango kaka ngande muto noko abingisa na poto ko bingisa pe noko abingisanga na poto na vanda pe na ndako noko te na vanda ka pa ya bandeko na ngai tala problème obiso tozwa na kati ya famille. Noko mwasi ya noko abundisanga bitumba katanga na pota. Est-ce que mutu ande wana tokoki kozonga na to vanda so ensemble to lia lisusu ensemble to mele so ensemble mama mutu akatinga ipota? Est-ce que bandeko nanga bakoki kolinga ye ya bomona ka bozolo bakaka o bandeko balinga ka basi bandeko te non mama Elia Nitu ezali koloba te kolinga te ezali comportement. Yana basi mususu yana libala akoti libala yana songi aye ko panza famille ya bato mwasi ya noko na biso na ye biso ezaka biso te même na Afrique bato baza na Afrique mama ni to aswani saka bango aswani santi bato même batata mwasi ya biso aswani saka mutu nyonso donc akipaka na yete aza na caractère moko aswani sio to abundi sio bokuta ni peke quelque part boni oza bien abosani ki auti kosalo ya minene yango na yekino ne pa na yo pe mama Eliane bolobela pe na nubizalili ya basi ya mabala ndenge ni ba se comportaka vis-à-vis ya ba semeki na bango bi mwasi ya noko mama soki alobi afinga noko muko musuto zaka na kati ya fete ya famille noko azaki kaka koleka ndenge zala kaka noko apesi kaka jeune fille moko mbote mwana ya quartier mama na nga mama Eliane mwasi ya noko abimisa bitumba il faut ezala kaka makangu na yo mwasi ya noko abimisa bitumba en plein fête ya batu mwasi ya noko yango wana na ye kosola na yo préparons-nous pour le mariage yango oyo salaka mama Elia Nitu na tali gauche nga bitena kinde pa mama Elia Nitu yango na ye ko ebiso likamu na ngai oyeba omona neti biso na kati ya libota na biso noko tomona na rate noko tosolola rate nyonso wana mwasi alobi nini nga na pesa noko mwasi et pourtant na pesa noko mwasi te noko ye moko na kindumba na ye moko azalaka nango mutakenda komilukela mwasi wana me coïncide ke mwasi to ebani na ngai yangwana na ye kopesa conseil na bato bolanda ngai bolanda nga malamu. C'est vrai ba famille ebele kabwana pona bazua jalousie o basi ya poto bakoma nango ekoma extrême basi ya poto bakoma na jalousie moko extrême mwana mwasi na bakisi ya mama Elia Nitu et surtout ke noko na ngai mwasi mutu asokipaka na ye mwasi azana ba moyen koleka noko mwasi mutu asokipaka na noko mwasi mutu akabelaka bao bana Kinshasa mwasi azwa le devant suko alingi amate biso famille mobimba alingi anyata libota nyonso po ye aza nango po biso nyonso toyebi ke ye moko alobaka noko na bino azaki eloko te noko na bino aza na eloko te noko na bino naleki na salaire noko na bino alalaka na ndako kitoko mpo na ngai noko sikoyo nyonso tu wana lokola biso so famille mbeto yebi ke mwasi mutu asala mobali donc tozaka su na pouvoir tozaka su na droit ya koloba te. Est-ce que ezalaka bongo yango na ye koswana bino bandeko bootala to ope boza koyoka ngai
mwasi azalaka mutu ya kimia, mwasi aza mutu amemaka kimia na kati ya libota. Okuti libota ya bato zala na kimia, ato oza na mbongo mama. Est-ce que ato oza na mbongo? Est-ce que mbongo ngo oza na ngo tutela tolo? Oza na mbongo kwa ya mama Mida Chatu? Bato bakoko mate bato bango wana bato mbongo. Kozala pe na mbongo la kisite ki omona bato pamba. Po mutu moko asomba liwa po na mbongo aza te. Mutu asomba liwa po aza na mbongo aza te. Yango wana basi ya mabala. O boza na kati ya mabala ya solo bobenga ka mingi semeki na nga salinga boy semeki na botala ka pena no ba comportement na bino botala kana ba comportement o mitali omo ke liboto otango na kota ki liboto ezaki uni nga na yena déchirer yango yo moko salini o sekoje na kota ka liboto eza uni nga mona déchirer liboto abatu otali liboto bi liboto na kota ka yango za déchirer nga mutu na ressemble libota oyo po bakoma na bamoko. Mwasi aza mutu kimia, mwasi aza mama, mwasi alukaka kimia. Neti ndeko mwasi oyo. O bapeseli rapport. Banankazi ya mobali na yo. Famille ya mobali. Tomona na kasu na noko te, tozala kasu na yete, ezala fête, ezala matanga, ezala nini noko ayaka lisusu te po mwasi na yaka ngaye clé boa. Mwasi akanga clé boa. O mwasi alobi yango eza uye amen. Mbongo esombaka nango bolingo te. Ezaka ata musu mobali azana ba position de faiblesse. Basi o bazala kokosola kisi mobali mbongo. Upesi mobali mbongo. Uzosomba bolingo na mbongo. Ale mobali ami kritise pa na yo pona mbongo. Me babaka relation eleki mbongo. Et surtout ya libota. Et surtout ya libota. est très important. Lelo oyo noko azana bomoi. Azo vivre bango moko balobi bongo lelo oyo soki likambo ekomi to souhaité te onoko akufi akokunda ye moko bakolukata banankazi bazate po noko azaka kana biso banankazi apart biso banankazi azana ndeko moko na poto te o yaya o leki aka biso banankazi na ye na cousine na ye ka moko lelo oyo noko azokola soki likambo ache mutu na se akokunda noko ye moko lokola ya kanga noko akokunda ye moko akozana besoin batu te yango wana napesa conseil na bandeko boza kotala boza koyoka boye baka kovanda malamu na kati ya mabala ya solo to yebike bandeko ya basi balingaka basi bandeko ya mibali te wana eza ya solo mais basi mabala pe moko ba exagéraka il faut pas aussi ko exagérer. Il faut que le kimia na libote pa yo baleli. Makambo libota pa yo baleli makambo na yo te. Mobali no soza na libota azana famille na ye kuna bana ba problème. Yo faut le kimia. Kolinga so dramatiser te. Makambo ko masusu makasi. Yoko te yo faut le kimia. Ata batu batala na kate me babenga na kata na téléphone ba pesa na kata mbote faut le kimia. Mama ya solo alukaka kimia. Mama ya bwanya alukaka kimia. Mama ya malamu alukaka kimia bandeko na mboka pote koma boyo mona kaka ukanyi mobali na captivité ukanyika mobali azala kaya yo amona ka famille na ete azaka na famille te likambo ya famille olinga mobali akende te olingi mobali akende te po yo so baby sa na famille yo moko yebike na famille olo kwa na sina baby sa boye moyen na kende na kati na bango ezate fona sani fona travailler pe mobali akende na te mibali pe lokwa bango mpe bazala pe moko boye au travail mobile au monde likamboza na kati libota na enoko abana mobimba mais moyen kende na libota nezate po yo mwasi moyo kende zate lokola yo moyo kende zate au travail pe mobile asa nini akende te eza mabe ba mama préparons-nous pour le mariage ba mama boye ba ko préparer bana bizaleli oh mingi eza mingi na ba bleda na batoto uta Afrique po bana babota mina poto kutu ba bizaleli na bango na ndenge na bango par rapport à batoto uta Afrique. Oko uta Afrique boy mobile a bengi na poto to pa bengi te oye kozwa le devant eza malamu te ba mama. Et puis moi si mukolo kendo ko bunda na niesi ya mobile azaka na 30 omiyo kinenge nini mwana oyo boti comment moi si okoki ko bunda na niesa mobile no aza mwana na yo obetie okatieti na pota eza normal te mutu ndenga na kolimbisa yo te akolimbiso ndenge nini bandi kone bakolimbisa ndenge nini a partir likambo na biki mama ile ntoka bwana
ata matanga eza noko ayaka te po mwasi akanga ele kwa ye mwasi moyen place biso toza te noko pe moyen eza te ata to wana ba fête est-ce que bavandaka bongo mabala ngo bavandaka ngo ndenge wana ata ko toza na mbongo ata ko mobala lata jupe yo lata pantalon est-ce que libala ezalaka bongo bande kote baka kosala la part des choses faut ko yeba kosala la part des choses bandeko moi mobali azata na bandeko na poto te aka na banankazi yo kabule na banankazi yango mo batuni ba bi bongo soki lelo noko ngo kufi yo ko kunda ye moko okozata na besoin ata ya mutu te pembeni okoza na besoin de ko mobali te abi pono ko na biso nde toza mama apart baninga kati biso ka nde to banankazi na ya azana mutu te obebiso ana mutu te obebiso banankazi na ye mikolo nde balexera baleki exemple yo soko oza déjà mama mobimbo bundaka babituma na ba château d'eau ozo mona ningi ntango ozo bundaka babituma na château oza ele qu'est-ce que oza muta basse classe oza mo sa classe te pour moi sa classe abundaka te il a kisi basse classe ya malamu te ba mama na bandeko botalanga boyoki lisolo ndeko moninga o nenga beti boyoki ye nenga se plaindre o yo niso bwana kati ya mabala boye ba kovanda bien na mabala na bino mama bokilo koma deuxième mama na yo bandeko mobali ba koma ata ba demi sœur na yo ata ba demi frère na yo zo bango ata ba demi sœur ata ba demi frère zo bango ndenge wana bovanda kana kimia zana kati ndako libala na yo ozana kimio yebike mobali na ngape na famille na ye bazana kimia mais yo so ozana kati ndako libala wana kimia na mobali azana kimia te eza kitoko te za malamu te mobali azonyonga makati na ye amona kalibota nete mais aza ko tosa yoka po yebike yonde fournisseur loko yo o fournisseur nyonso lipe utie pa na yo ngube utie pa na yo koke utie pa na yo mobali azotosa azo respecter yo azobanga libota na ye azobanga perdre yo pona nini parce que la kese mbongo me bolingo nde basomba kango na mbongo te ya malamu te ba mama moi mosa na benga azole la mama kaka enyoso bandeko ya basi benga basi bandeko ya mibali te mais tala makambo basi pe basalaka basemeki epai ta makambo pe basemeki basalaka okumona nani ndeko ya mobali na yo ozo pesa ndeko ya mobali no respecte ofinga ka ndeko ya mobali na yo ozane malamu te bongo balinga yo kaka tala mwasi o ninga bundisa mutu na fete kaka po noko apesi mbote po kaka noko apesi mbote abundisi mutu na kati ya fete bundisi mwana mwasa na fete akoma mutu donc soki bato bamonie olie bato basepela tokoma oya ye aboye ata aza na kati ya fete bazoloba deja mokabe o ndenge aza bolobi na ntongo problème ekobima place ye azalaka problème ezanga akobima te si bayeba ye deja o ndenge aza bolobi problème ekobima mama Eliane mwasi ya noko na biso ake feti biso toyebi te banzela na bango batambolaka lokolo tozaka so na bango te ake feti ake kokuta couple moko boye na kati ya feti wana mwasi na mobali sikolo lokola yebaki ex ya mwasi wana bakabwana na bango asali nini akangi couple na photo pa atindeli ex ya mwasi wana pandaki ba na feti eluka makambo pandaki ba na feti mama akangi photo atindeli ex ya mobali wana bazalaki na ye mwasi na bengi bisabi butela mwasi ndoko na bino mwasi ndoko na bino atindeli mobali nanga photo na ex o bazaki na ex na kati ya fete est-ce que tali biso na nini pourquoi moi ça ndoko na bino alinga kimia te botala bizali la ndengo est-ce que bizali bongo za malamu obe koluka makambo tango boza mikolo nde ba edikaka ba mike vraiment mutu na âge ata ya 50 ans, on a besoin de conseils et belleté. Pose déjà une expérience à vie. Na âge à 60 ans, on a besoin de conseils et belleté. Pose une expérience à vie. Bah la miki faut pas que conseil et pas na yo mukolo. Mais les autres comment on est le contraire. Bah jeune ne pas comment couper ça. Bah mikolo conseil. Mon amour amour boisan à 40 ans pesa maman 60 ans conseil. Ils allaient atteint. Même papa un baloba qui mon amour qui a bête rambunda. Bah kolo pe babinaka. Mais papa mbalobi po mukolo nda la kiseneni babetaka mbunda wana basi ya mabala bobongwana boluka kimia na kati ya mabala na bino boluka kimia na babukilo na bino boluka kimia na basemeki na bino pona lelo tosukia que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki oza matoya koyoka ayoka. Ici c'était votre deuxième maman Eliane Nitu, la reine mère quadre kimia kiankaka nzamba nube chenel bana betu bons.
Bisous. Bye bye.